sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bayeba nini ekoleka na mboko oyo Congo. Awe. Mbote mingi na balandi ya www.panzasangoyakongo balobi panza sango bilili balobi yambo ya kobande mission na ngai na pesa mbote na ngai na baye basungaka panza sango ya Congo moralement pe financièrement. Mama Irene Bengazi balobi na Savinisi Orge isika président Willy Kalume akozoka mama moko na ye so na mopandi to mona mama Georgine femme commerçante bango pe basunga panza sango ya Congo bongo mama Misha Matondo yepi mopanzi. Lelo na yambeli bino invité moko monene o boko kamwa nana lobate aloba de mingite mais lelo alinga loba alinga lancer message na bana ya mboka bana Congo RDC yaki na epoka Zaire lelo alinga loba nazo la sabino esikoyo na micro ya panda sango ya Congo kanga la machine de guerre aloba raté lelo alinga loba alobi bana kini bozala prêt. Bonjour grand frère. Bonjour Panza Sango. Bana Congo. Bonjour. Lelo ngoloba. Lelo penza na zui posa koloba lelo. On a ebisa bana ya Zaire. O lelo ezali Congo démocrate. On a ebisa bango sango o na ibombela ki bango na baye bango pe bayoka yango bango na matoyi na bango. Bana Bengazi lelo torobela mingi politique torobela pe na sport mingi to ebive kanga la machine de guerre na ndenge sport c'est pas ça vrai. Oui bien dans le sport mais na soda na mampinga na soda wana yolobi na balandi balanda yo mais ngana ebi utake katier ya munene oyo sepesa biso tant que dobi ke combat na stade du 20 mai ali kanga la machine gawa bunda biso nyonso makolo ti stade du 20 mai siko nena ba souci na ona mkwalelo nino memeli bana ya mboka souci na nga na mkwalelo na memeli bana mboka sango pepele parce que bazo comprendre ti souci na nga da pa na mboka
souci na ngai ezali pasi oyo bana mboka bazovivre pasi oyo basoda mpe bavivre mais bana mboka bazocomprendre yango te na ndeni bazocomprendre rien parce que mbeme awa na poto mpa nazali nayokaa masolo oyo eza masolo moko fabriqué masolo moko te ke oyo mwana mboka ayebi ke non mboka na ngai ezotambola boye estce bolingo ezali oyo eza te bayebi eloko te yango moni ngai moko lelo nazwi courage mpo naloba parce que nalobaka mpe te nalingaka mpe koloba te mais nalingi nalobela bango epuis napanza lizita wana epanzana c'est tout yo olingi olobela bango etake katiere to etake ki nalingi naloba bango etanke soldat oyo apretaki serment na drapeau etanke aprete serment na drapeau po abatela peuple na ye makila na ye esopa na likolo na peuple makila na ye esopa na likolo ya mboka na ye c'est ça yango namoni ke bato bazocomprendre te il faut nalobela bango nafongola bango parce que ngai nasali mingi na bakonzi nasali na armée nasali mingi na bakonzi ebele nasali na bango bandaki tona otakoli tchachi biso bato tosali bsp ntango mobutu alongoli trois bon kodo oyo abomba moso na kati ya tchachi biso nde toremplace etake division Kamanyola mais naza na secret ebele oyo ngai nakoloba oyo bagénéral basali mpo na mboka wana na basecret ebele oyo nakoloba baministre bapoliticien na biso baza na bondeko te oyo mabe bango basali mais bazocontinue toujours kokende kaka na mabe wana yango wana efali nayebisa bana nayebisa peuple ya Zaïre parce que ya Congo te mais ya Zaïre ya Zaïre nazo parler sur Zaïre oui peuple ya Zaïre bayoka lelo koma Congo et comme Congo démocrate mais soko so boti mwana par exemple mwana atamboli oyo fozongisa isusu akoma Congo bozongisa isusu mboka kaka na place oyo bolungwaki te lokola mboka ekoma ezonga Congo ezongi isusu na retard moko ya monene donc tout ça c'est les politiciens bazosala bascénario eza bapoliticien bazosala bascénario na bango eza bapoliticien bazosala bascénario na bango mais inutile mais nalingi nayebisa bino réalité na vérité lelo kangala machine de guerre na kati ya mikili bonso azosani na mikili nga nayaka na mikili mpona bongala etake katiere ya présenté etake ambassadeur ya Congo yango nayaki bongo kisoda na nga soda nanga toujours ntango nga nayi awa nazali kaka soda okomi déserteur naza déserteur te naye kopema kopema naza déserteur balobi kangala machine de guerre naza déserteur te naye kopema na ndenge nini okopema biso so tiki armée oyo otiki armée c'est quoi déserteur non bana kini bayebi bien bana kini bayebi okita serment bana kini bayebi na betami masasi 4 fois na tango ya Zaïre 3 fois na tango ya Kabila oyo eza Congo démocrate soi-disant libérateur une seule fois na kati ya victoire na betami masasi na Bandal bana Bandal bayebi na betami masasi na Kitambo bana Kitambo bayebi na betami masasi na victoire bana victoire bayebi na betami masasi na Ngiringiri bana Ngiringiri bayebi donc biloko tu wana bana kin bayebi yango et puis nazali awa nazali bibamba partout donc so na longoli makolo nanga okomona so na longoli nzoto nanga na likolo okomona eza ba nakotanga bongo te kangala machine de guerre babeti masasi mbala misato kangala machine de guerre akufa te nini wana nzambe na mutawa babi bana depanda sanga Congo mutu babeti masasi mbala misato mais nzambe kaka ndim ndosala kati na ye oh oui président Willy Kalume est-ce que zalaka otombe ezalaka ya solo wana 3 fois masasi okufi te oza toujours vivant nzoto koma bibamba voilà panza poke bana mokili bayoka bana kin nazoyebisa bino et peuple zaïrois oyo lelo atali Congo démocrate nazoyebisa bino sikoyo mpo boyebake nazopanza mboka na biso tolingani te mpona nini parce que kobanda baguide oyo bazogide mboka baza na confiance bazokosa biso
Na koyebisa bino ntango Mobutu asali division Kamanyola. Les généraux bazaki na Mobutu. Oyo bino boyebi. Y compris na yo moko pe. Y compris na ngamoko. Y compris na bato ba l'université oyo bakangamaki à l'époque que il fallait bango Mobutu akangi bango atili bango na armée. Bayaki soi-disant ba cadreur ba makanda kabobi soi-disant ba cadreur ya division Kamanyola. Les Kamonazolo bazolanda ngai bien. Tant va sali formation na bango na biso na bango. Bayaki na poison. Bayiko tika poison wana na kati ya biloko kolia oyo ezali na division Kamanyola. Nombre ya soldats bazali combien? 25 000 militaires. Bakufa le même jour. Mais ba général wana bazalaki entourage ya Mobutu. Ba général wana ba soldats nazo ba bino bien. Bola nanga bien ofuna matoyi. Et pas ibozali. Ba soldats ofuna matoyi pas ibozali. Ba général wana bazalaki entourage bazali ko commander biso. Mais bayaki na bakisi bayiko tia soit disant que vitamine ya ba soldats et bato la malama kusa balia biloko wana te et puis batia vitamine wana te na biloko na bango po baleka kangala machine po baleka kangala na baninga na ye alors na web sabino vérité bakunzi wana tango bayaki na biloko bati bapesi yango na ba directeur amakusa directeur amakusa azu biloko azu kisi wana atie tango atie kisi wana na kati ya biloko akei kotuna biso tokendaki directement ana koyamba Mobutu na arrivé na ye na aéroport ya Kitona tokoyamba Mobutu na aéroport ya Kitona kolongola biso photo ya mbango vitesse tous les 25 000 militaires tokende kolia na makusa central oyo belge asala kuna obaleka bino nyonso ba général wana bayebani siko na sauver bino moto a sauvé biso azali directeur amakusa aza moyo ya mwana ayoki bino mawa non avec les bino otindi vitamine oyo totela ka ba soda biso pe tozala minene kwa ba soda te biso batolambela ka bango to tana biso ngote yango te batuni kasi directeur atuni azotuna sikoyo na directeur ngai ayape munene te po vitamine ata baotela bino po ba minene voilà yepe directeur ngai ya munene ani pa ya munene siko lokola ye azo ya munene te yango ba ke na kutsango te po bino boza sauver quoi voilà atuni kuna Mobutu bino ngana tesi bato ba vitamine pona ba soda te bokanga bato ani bakangaki ba général wana nazoloba bino bakonzi boyebi yango bien bino pe ba soda oyo bazali division à l'époque boyebi yango bien siko bato wana poison bazula ke ngwapi bauti na wana lisasa bazaka accompagner pe na Mobutu même avion mais yebo Mobutu abika yebi yango te ayebi yango te et puis yatindi bango lokola lelo lobi Mobutu okita na 11h biso na 5h tokei kozela Mobutu ale na aéroport tia koya tozosala banini na biso povike aya mais kisi wana batila biso yango kuna sans que moyo wana nde tunga toyeba te mais ba général wana baza kozala kaka toujours na ye accompagné na ye na opesa bino bakombo na bango soko bolingi mais na ko yebisa bino problème moko ke soki tozala bondeko te entre biso na biso totambola te pe totambosa mboka bango te il faut tomilinga na tout d'abord soko tomilingi te c'est rien mboka na biso totambola te bakangi ba généraux wana baye na bango tango bakomi na ba général wana na première cité de Oya batie bango na boloko Mobutu kaka atiki bango lisusu ezaki complice na ba généraux wana non azaki complice na bango te mais et pourquoi atiki bango atiki bango atie bango na garage ba général botete abosangi bato ebele bato bali baboma mokili ndenge wana voilà et puis bakangi bango balibere bango susu batiki bango et bazaki ba général armée zolanda mampinga munene oyo batiaki motema ya Mobutu atiaki kotia bango motema barate koboma division Kamanyola batiki te bayeso na division nini balandi baki kosala guerre ya 80 jours bolanda station bien est-ce que biso na Zaïre tosi tobunda guerre
nazotuna opanza sango ozobunda guerre. Mama Irene Bengazi na Zaïre sobunda déjà guerre. nazali tobunda guerre te mais ezalaka kaka André na François mulumba na kalonji nde babundaka. Champion de Bengazi na Gaïta Sanduku. Voilà, bango nde babundaka. Donc cela veut dire bapoliticiens baza embrouiller biso. Ezolanda ngai bien bana ya Congo bolanda likambo nazobana bino bien. Bako créer guerre ya 80 jours. Bango baza kotambola na Mobutu, baza kolia na Mobutu, baza kofanda na Mobutu, bako kanga Mobutu. Bakangi babomi bango moko parce programmer. Kasi pour tambola na Mobutu, ndeke na Mobutu yango te. Tambola na ye na ye. Alors, ce que tu boma, bismo ka tukangi to bomi. Mais pourquoi tu no boma batu bana oyo ya mboka kaka? Pourquoi? Pona ni. Otena mali zate ya? Bolingo zate. Siko, yo lobini na kata makambo swana. Osenga nini? Ngai na gosenga. Na gosenga kisu bolingo. Mboka na biso etambo. Il faut bolingo zate. Nazo se plaindre na ba généraux, na ba politiciens na biso. Balongo la mité à ma bien là-bas. Siko, elo nini? Ya ko tiksi au vent dans la poteau. Na vendre la photo parce que la monique de mboka je tambola bien. Non, on a fait ma photo. Parce que mboka tambola bien bolingo ezali chez. Tala balobi na biso to déposer. Mobutu asale bisi batu biso to déposer. Nzoka zaki montambo. Nzokande to sali mitinerie moko. Na pas biso le moko. Tango bazo l'exception le kwambwana. Premier saison major moko azalaki de compagnie na biso. Alors bino bo ça les mitinerie. Biso ça la mitinerie sur na 60. Après cet exemple. Mais écoutez biso cher. Mais bino pe et écoutez bino cher. Je dis ah, c'est comme le voilà sur les bino. Mais tant que sali yango. Écoutez biso cher. Balé biso to déposer. Batu balobaki banani, la général, la colonel. Oh bah parce qu'on a pouvoir. Oh, c'est quoi baza bango mo wana ka bazongi sous na pouvoir kuna na mboka. Bana qui de guerre déposé. Bana qui bolanda ngai. Bolanda ngai bien. Bana Zaïre bolanda ngai bien. Balé biso to déposer, to déposaki. Biso to dali armée, oh Mobutu a bisaki mbongo belé. Na ba formation. Va former biso dans tout pays. Il y a une grande puissance. Va former biso dans la Belge, va former biso dans la Français, va former biso dans l'Américain, va former biso dans la Corée du Nord. Quand la machine est bien formée. Mais biso ka ba soldat te ko ndenge lelo non. Biso tozo kotisa mutu na musala soda. Parce que tant que tozo bima tozo le kanakin, toza 3, biso to tambola 3. Au moni ba commando vert bazo le ka bere vert 3. Nakata kin. Bo bimi na lupango. O mona ngota kin. To batenga mala. Non non pas. Non bo mona ngota. Agi mi batenga mala. Ngota mona kin no. Mona kin ouais. Ozo mona te commando so ba bimi tozo ke na match ya vita imana. Ba jeune bazo comme ça toi volonté. Hein? Bah soldat esthétique. Ah voilà. Donc cela veut dire que bien formé. Bien formé. Bali na biso tika tiki. Tokuta na ngandu mutu akoyamba biso na ba sodana. Mais ba basala ki biloko wana je wana nyonso. Ba kanga bino pinga boye kleboa. Ba vide bino nyonso. Azolu baka toujours. Nazongi mwa muke sima pasi. Nazongi mwa muke sima. 80 jours dans basala ki yango tout d'abord. Na 80 jours. Et là ki Bumba Moso. Colonel Mapa, Mbuyangandu, Kalume, Batebele, Tango, Batwana, Bazui, Babiloko, ya Musala, ya Mboka na biso. Bazoko na kopesa ngo. Bazoko na kopesa ngo na ba ennemi. Ba ennemi yango banani kaka biso moko. Ba partager biso na deux parties. Politiciens partager biso na deux parties. Akamati, ba soda musuku bazo corrompre bango. Bazo corrompre bango, bazo pesa bango $400. Accueillir soit des accueillis formation na États-Unis hors d'ake na est formation kaka na est wana kaka na base kaka oyo kaka zo former batu kuna na batouche kuna ba formaka bango bakei kuna
Mais dès que comme il division commandeur qui attaque pour libérer. Pourquoi on a 3 bataillons, 2 bataillons mon a 3 bataillons. Et là bonne babélé. Akufa. Mais mi balé ba mon a 2 bataillons mon a Timba mi ko na ba mo nzo na avant que mon bouton a senga bino pardon na kata stade de 20 mai avec soko za na ndeko na muchacha soko za na ndeko na mboka boye alors bo skize ngai parce que kuna oye salami soko to salaki bongo te o baza simana ngai awa nde bato basali eloko wana yango message na lotinda na bana mboka bayeba ke tolingani te soko tolingi totambusa mboka il faut tolingana soki tolingani te rien parce que nazopesa ba exemple oyo bakonjo nazotangaka wana napesa ba exemple baza bapie oyo mboka mombe eyebaki baza toujours en vie lelo mboka baza na vie lelo baza na vie to ndenge bazolanda yo bazolanda ngai bango nyonso bazolanda ngai nalobi bo mpo balanda ngai nasali eloko mpo balanda ngai ke bazomema mboka na erreur bazomema mboka na ndenge mabe bazobomba biso mpo bapanza sango na bango bapanza lizita na bango mabe na bango basalaki bayebisa peuple te na mabe biso ka basoda moko bien formé tokosufri te lelo biso tola poto bongo baoyo baza na zamba bongo oyo bakufaki na mabanga na Kinshasa soda kokufa na libanga te soda bakotumba ye te mais kuma soda azobatela phénomène kuluna babi phénomène kuluna pezo yinda deja na Kinshasa iyo sikoyo toyeba ikangala machine de guerre ozo kanga miyibi na ponka savubu wana ke na mabulu wana bazobomba na mabulu iyo za kokanga bango na pont ya na port ya Matadi iyo kanga ba miyibi sikoyo kangala machine de guerre oyo ofanda na poto kuluna kunezo renier tout ça ni siko ngai la Kinshasa kuluna zate pona ngana yibi kuluna zate c'est organisation kuluna zate parce que ngana yibi mwana kini ayebi peyo ayebinga nayebi mwana kini ke alandaka soda zobeta boye muyiba zobeta masasi ya zotanga de ayebi ke mundu ko ezana autant de masasi balandi yo ti bakangi yo avant machine na ya koluka kuluna wana na luka mutu wana sali biloko wana déjà na kokuta déjà basi babeti yo ti babumi yo ka yo moko wana mundu kina okuta na okuta mundu ka bachena se bon kuluna zana mbeli ayeka ka kati yo ajuka portable na wake nango et puis azokata ona kati ya batu pe akei na ye batu bakotala maintenant ndimi yango te kuluna zata siko phénomène wana e bandi ndenge nini poto komati lelo peuple congolais ayeba ko kata mutu na machette te peuple congolais ayeba ko tumba mutu te mais lelo peuple congolais akomi na somo za sote ko tumba mutu batumbi yo batio pine oziki bakati yo ba machette et uti wapi tango yo zaki na sasa j'espère ko za la péter hein. Non, parce que toujours vivre système ya ba rebelle au bazaki na zamba. Système na bango ya ngwana toujours vivre maintenant. Ba yena système na bango ba tia système na bango na kati mboka. Donc il faut to vivre yango. Donc ngai eloko na koyebiso kulu na zate. Message na ngai mingi ezoko se basé na bolingo. Donc bana ya Kinshasa, bana ya Zaïre, bana ya Congo démocrate, balanda ba politicien te baza ba faux bango baboya ki Mobutu babi Mobutu aza mabe balobi so totiki mais est-ce que bango baza na pouvoir bato nyo tuzo komona na kati ya palais du peuple bazo ganga na palais du peuple est-ce que bazo pouvoir bango balobi Kabila aza mwana mboka te pona yo aza nani bongo na muto ayaka na Kabila Kabila le père ndeto yo kaka bon monsieur aza mwana mboka bali mwasi aza na mwana aza mwana note soko adopter mutu eza na loi non oui eza na loi bien sûr eza na loi non oui tozala bana ba mindele musu bana batu mundu ba adopter bango soko mwana na komi gouverneur donc mwana mama wana abokolaki adoptaki aza mama na été cela veut dire il faut tozana bolingo te po tolingani te soko tolingani totambusa mboka na biso beaucoup kolanda ba politicien te bazali kuta nga nazo se basé mingi net ngai net lelo nazo na kanda ba général nazo zonga la place wana parce que balobaki totika général neni abimi a telemi alobi ki ya jouer pouvoir et puis ba général ba za ko tambola
président Mobutu alinga cédé pouvoir balobi non cédé Zoka ba ebaki déjà circuit na baondeni bakokosila. OK bazana mikanda mibale. Adana mukanda ya France, ya Belgique, ya Londres, ya Allemagne na basi na bango na bana. Est-ce que mukolo oyo biso bakotaki bazoboma soda? Basoda bokanga bien. Mukolo bazoboma bino bakoti na njili, bana ya Kingasani, bana ni tango bazotumba basoda. Batumbaki ba général wana bana bango. Mais bango te bon yo zaki wapi na tango wana. Ngana zana kisasa na zotala. Na tango wana. Et puis nazaki encadré par le général Patience na Inoki. Kone Inoki. Et baza bakatange bakotaki na mboka wana basali 10 ans. La filature avant nani akota. Libérateur akota. Bakangami na BD. Mais bango bayaki basali bazo filer tout d'abord Zaïre Mobimba na kati. Et puis colonel nani oyo na bosani komona ye aza kozala mingi na poma tete alati akomi mutu aliboma bozo mona mingi na poma tete akomi mutu aliboma ase déguisa ko mutu aliboma asali wana 5 ans na liboma wana mais tangu afidele koti okoyeba yesu te lelo yazali mokonzi munene azongi mutu félicitations baba coup de chapeau wana to mona ngo mingi na mindele na kini pe basalaki yango mais ba général ou ba colonel ou ba politicien ba yebi que so tindi mutu aki ko sala cour ya sécurité ya sia akoyeba pe belé vous comprenez donc tu as la chance armée wana tu as la chance les longa ina za na poto bongo baningo bazana zamba bongo baningo batika basi na bango mais ba général wana bazana basi na bango tire na bango bazana bana na bango bazana basi na bango bazongi kuna bavandiri pe kasu Kabila kaka na kati ya pouvoir oyo bango balobi ke Kabila aza mwana mboka te et bango moko bato bakumbaki Kabila bayaki na ye c'est ça non Terminator Azalia Terminator je parle de ça Terminator Azawa la landa ki awa na poto na zo na ndenga ezokende ba place asalaki ba discours bozo yamba ye bozo mais Terminator ayebite ke basoda bazali siko bino nde boza à l'étranger boye boza dans leader mo te na bino ay bata bakana bino bato ya bino bato sana despe na seta non ngai na sali partout ngai na sali na BSP na sali na Kitona na zaki infanterie na sali na commando na zaki commando na sali na BSP na sali na gendarmerie non ikanisango yango moninga na zobunda siko na minute oyo abungo ezara na kati batika kwamburie wo Kabila zabo ya te botika na Kabila kuna kaka bino nanu bato bozali na nazotuna na bino ba généraux nazotuna à part ba généraux ba ministre bato bazalaki kotambola tanke bango baza ba politiciens ya Congo bato basekaki Mobutu na kati na palais du peuple babi Mobutu apesa pouvoir tango Mobutu alobi kemba batienga mbeli na sima mu Congo aleli bato nyonso bazomelaki wo bato bazomelaki wana baza wapi lelo baza wapi balobi ke bon mboka eza na moto oyo aza mokolo mboka te mais bango bato yango bazali wapi parce que nga na yebi ke tango babomi Kabila ya mokolo pa o Kabila le père moto ayi ko me désordre pe ya koleka c'est Kabila le père bobengaki Moïse de les sauveurs quel les sauveurs Kabila moko aza les sauveurs Kabila dans zokota deposaki tango to naki ba bina biso ba généraux ezaki Kabila te biso to yebi ngandu lisasi moto to yebaki ngandu lisasi etake ki ngandu lisasi etake président ya république ya Zaïre ngandu ne to yebaki président de la république Zaïre et bongo pour l'année comme Kabila le père non Kabila le père parce que le la réunion au monde na uti ko yebisa que tous les généraux tous les politiciens bango bakendeke toujours na est bakena est kuna na centre bango bakendeke kuna
bazwaka ndambo na biso bakosi bango na mbongo parce que biso basumbaka biso na mbongo Zaïro basumbaka na mbongo soko bapesi mbongo akei kuna ntango okende kuna a changer comme moto kuna ozolanda ngai bien alors ngandu ntango akotanaki na Jean Mayele ye azwi bato bakonzi nyonso tu bakonzi arme bataki banani bayaki bambunza guerre ya mbunza na ngwaka na mungwande ebanda kala bagénéral bayebi Mobutu akimaki kanchacha akendaki na bwadolu tupani yotaki militaire yomto biso ya no akimaki kanchacha na mbula nini Mobutu akimaki kanchacha na 85 akei na bwadolite akena osani akei ovanda nani na kima akimaki basa mona yike basoda balingi ete basoda ngo banani bakunzi balingaki ete basali partage entre mongwandi na mbunza na ngwaka ye Mobutu alobaki tata bomoko ekolo bomoko bomoko kasi bino nde na kati ya gouvernement na bino ya bambila bozaki pe na mwa tribalisme na kati omoni tribalisme ezalaki mingi ozali kokosa biso ha non tribalisme ezalaki na bato bakonzi oyo bakomaki deja ko baninga na ye bakamarade yobi bomba moso na Mobutu baza bato babandi arme kala bato bayebanaki à l'époque avec basumao banani bato ya kala bango bayebaki eloko ni baza koluka na Mobutu mais il fallait bakanga yebo bango baboma est-ce que oya biso na kati ezani balongona na pouvoir tant Mobutu batindaki na mindele babi kanga Lumumba akene ko boma bango akene ko koluka bango ya akene ka directement na basoda akangi Lumumba te mais pona nini sikoyo bango balingi toujours il fallait mwana ya Zaïre akufa mwana Zaïre a souffrir pona nini yo pesa biso ya no yo zalaki na kati makambo wana mabe moto mabe lekaki moto mabe lekaki yango wana monike nazolo bala ba peuple ya Zaïre balanda batwana te peuple ya Zaïre balanda batwana te peuple ya Congo balanda batwana te batika libela bazwa nzela na bango normal oyo ndenge ni bakoko bongisa mboka na biso ndenge ni mboka mboka na biso parce que soko to landi kaka ke toza na moto ya mabe to lingana te botikala ko yebango bien mboka na biso kotikala ko bonga mokolo moko te to ko zwa kubumana to bandi na poto na peso exemple mo to bandi na poto na TVA na poto ba continue so baleka ka na poto ba premier ministre ba président de la république ka na kati ya France ba étudiant kaka il faut to salela jeunesse balobaka mingi il faut to salela jeunesse jamais balobaka que il faut to sala pona biso mais pourquoi biso toujours sala ka pona biso na mboka na problème na problème na mboka te mboka na ngai na za problème ata moko te so lelo mboka na osana mboka ngai na kopesa exemple na osana mboka parce que ngai tango nazalaki déjà moto oyo naza ko combattre mabe ebele mabe mingi ezalaki na baninga na biso oyo bakonzo na basaki ba groupe bazwi ba mwa ba équipe moko ya mike ezokenda kobomaka bato ezosala bato mabe mais ngai naza kokenda kodétruire bato wana babetaki masasi yango te yango badingaki baninga me bakokinga te kisebi nakendaki nasambaki na kati ya auditoire militaire na mokili kanda oyebi mokili kanda nani général mokili kanda oyebi Farial général Farial ayebani aza sikoyo le palanga oyebi général Farial bien sûr voilà mokili kanda aza mokuse boy amula ita aza lokola ye mokuse Serge Mbemba pa yebi hein wana baza bato oyo bazaki na bayebi droit batangi droit na bango bayebi droit na bango bayebi azalaki boya vandi nga bazosambisa ngai na kati ya Gombe eza na 5 chars nazosamba na nani nazosamba na Diru mwana nkaji ya tata mwasi ya Mobutu Diyu mwana nkaji Diru bayebi aza général nazosamba na Saddam mwana ya Mobutu yemo
mais biloko wana ye ezotala epa ngana zo baila yango yo ba de ngana tambola makolo bailo badiro na ngai ya liboso na simise moto ngabi nazoka no suba audience pe bandi na bato oyo ngana kangi oyo bazo témoigner que batindaki bango na bato bakonjitel Sims Giscard banani tout ça basoda boyebi bango oyo batiaki nga grenade na kati ya bandala mokufa te nakokufa ndenge nzambe alongoli nga apumbwisi nga na kii pungu c'est le problème donc nakanga bango voilà na bango na sabala voilà l'indépendance au Congo babi émission comme danger babi donc kanga la machine ga panza pokela nenga mukete awa to pesa mbote na misha matondo ndeza la kaka maître Bouba maître Roba Sayele Lofalanga papa na Raissa Kaita Sanduku Bwaga Longo maître champion de Savini sima toujours ya kanga la machine de guerre Maman Georgine, femme commerçante. Alors, on a eu hein? Tu es mère Georgine, femme commerçante. Maman a un démouton. Mon a sala la machine pas à la propriété aux alentours. Bah, mais on va passer à la potoir. Bon, maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Tu vas goûter. On va te tomber la machine. Bengazi. C'est bien maman c'est parce que ali mbote na yo na bossa na wote pendant ça makongo toujours balobi tombe azape na biso longo to continuer maso na biso hein toujours na pe même maman to pesa mwa mbote parce que sans mbote pe yo senga bolingo ti ngana ni kasi bolingo mwa mbote te ya bolingo te na leli bolingo na bana kin na leli bolingo na bana Zaïre oui na leli bolingo na bana Congo ya lelo ya démocrate menga azana na mwana Zaïre ngai naza mwana Zaïre parce que l'époque na ngai za époque Zaïre bomba mabe sakola ndeko toza na makila wana ezaka ya libela mais toza na bonde parce que to kondima pe mutu na eloko na sali tozonga muke boye po to yebisa bino pe réalité vérité ce qu'on a lobaki que Kabila mukolo mutu na désordre c'est avec raison. Parce que Kabila mukolo tanga kendaki kokota 30 ans na Zamba na baninga ne ba diabos ba katangi bakota ka pona ni parce que Mobutu apesa ki ba rendre place ba touche place kuna ba ju place na mboka kuna ba koti kuna ya koti Zamba mais tanga yeko kota pourquoi koti na baronde pourquoi koti na ba katangi ta ju ba katangi akangi bango est-ce que il y a tani moteur madame akuti terrain bati balambi mukolo terrain babomiye bazoué na président Rwanda soi-disant beau-frère naé aye naé directement ba Rwanda James Kabaré yako sana James Kabaré aza il faut 5 James Kabaré azali formation pa na biso na il faut 5 bango na batonde les mitailles mais James Kabaré aye ba biso bien Mobutu apprécié papier à 5 ans on a mboka naé Mobutu apprécié papier on a mboka naé mais tant qu'il y a eu côté na Rwanda ba vendre ça na pouvoir et là on dit James Kabaré ça il fallait que atana mayele akota ki terrain biso to ki basuda mo to bien formé ba o ya mbango ndengi ya ki wana te ba ka dogo wana mala mukutu ba ka tangi ba kota ninga ba ka dogo ba kota ki parce que ba ka tangi ba zena ba arme est-ce que bango ba zena arme bango bako beta biso moto pe ba beta biso moto pe na papa to tikeli bango ba bandi mbango di bana ki bana Zaïre botala nan tout d'abord nombre na biso ba soda bo untana nombre na biso ba soda bo mona nano ndenge vraiment chinois oya muza mabe est-ce que bo mona ki mundu ke bo pesa ki o clique na TV bo mona ki mundu ke betaki est-ce que bo mona ki mundu ke beti mundu ke betaki te et là comment beta quitter parce que Thérèse a dit non mais tant Kabila côté est-ce que vérité Kabila salakine ayaki na bondeko ayi na bondeko te ye aye ko panza aye ko boma Kabila aye ko boma Kabila le père aye ko boma ya koti abanyine ko boma batu ba pesa nzela aye biteke ba soda batu ba pesa nzela alba ba soda wana ba kana kitona akuna kitona ba kumu boma bango
Ah kotoyo Kabila kutazola nalite. Basoda baboya ke okende kuna kitona babikisi so Kabila. James Kabila ye po abomaye bakangi so James. Tala moto alinga ba soda bazonga. So soda bazonga te bazoke no problème na ndako na ye. Ozo soda gendarme mazali soute. Télévision parce qu'il y a des gens qui ont soda bazonga. Moto ayebi ba secret ya bato na ye. Bongo yesi ko tanga tozo mukina ngo. Ya tala kiwa. Parce que wana ezo koleka na TV. Soda yo moko zo kima na ndako na yo. Ebisi mwasi no ngana kei. OK makolo. Ko déposer armée. OK makolo zo kana kitona. Kitona bazoke na makolo, tozoke na makolo te. Yo moko zo kana zo banga po Rwanda ko ya kubomona ndako. Mais obi ko sofi ko kitona. Ko to sofi na kitona kwa nini? Pour ba politicien wana. Yango moni lelo zo tuna ngawe po na nini yo vandi ya au déserté na déserté na PMI. PMI hein. Na PMI. Si ko retourne na mboka yaka. Retourne na. Ngai ça pour nous quoi Balobi Kalapete le 19 a faut tout changer régime. Non, ngai comme nanga ezali ko kanaka ba anciens politiciens, ba anciens généraux. Oui. Ko tia bango na boloko. Ko banda étape ya sika. Na mukondi mususu toka mukondi oyo aza na place. Mais mukondi oyo aza na place. Est-ce que ye muto chaki? Tinga chaki te. Kaspo de fait amende dans décembre. Ce qui nous a parlé que aussi dans le décembre. À quel naïe? Ce qui a parlé aussi dans décembre. À quel naïe? Ce qui nous a parlé que à vous en avez d'accord. Vous en avez condimate, vous avez condimate. Non mais est-ce que suka ya mutu ngai mutu na kusala mutu suka mutu zanzambe suka mutu zanzambe mwana wana tangwa yaki yo mutu yaki naye yo mutu tinde na formation militaire. Avant yo tinda ina formation ya za mwana de premier ou deuxième ou troisième ozaki na bana liboso te avant yo kota na ogenda kovanda na zamba ozaki na mwasi te ozaki na bana te ozaki ka vite hein est-ce que bana monyo sochaki bango na kata liste na le temps tie mwana wana mondela ya mona tango ya kofi ba politicien na biso bazalaki te ba politicien na biso bazalaki te ba généraux oyo bazalaki te pourquoi bazalaki pouvoir te. Il faut pas son pouvoir. Parce que Tata Koufi est sali 3 mois avant de nommer moi. Et ça l'a 3 mois, non? Bon, on a bimagit. Tout ça, un bande à Zalaki, à Robimat. Nous t'avons voyé. Bazai ko bang nali ko bimat. Hein? Bazai ko bang nali ko bimat. Parce que terre qu'elle est vite. Tout n'a pas. Baloban. Bon yo mo. Baloban, on a la taille de la terre. Et pour vous bimaité. Nazaki na terrain nazo sala pe d'ailleurs oza homme populaire nazaki na terrain ngai to mugi bango bakoti bango babumanya te nga nazaki na cadrement ya ba général ona lobi baki na posa na ngai na terrain nazo sala na terrain nazo sala na terrain ti na sali na bango na ndenge na ya na poto basali autorisation na ina poto nga na kimate nazaki na bango te basali pas pena papier pour vendre la poto basali nga papier na ya vendre la poto c'est tout. N'a pas sport dans la poto. N'a pas autorisation signée par le ministre intérieur Yakabila à l'époque. Le père. Allez, nous sommes dans mon été, hein. C'est le moment la bingo parce que ça n'a. Bon, ce que nous tata et Robala. Il faut trahir mon côté. Yo. Là, on va trahir mon côté. On a comme une boka. Tout d'abord. Balobi bolobaka boyebi nsto. Ngai kangala soki na komi na mboka wana na komi mokonzi na mboka wana. Mboka ebongi. Yebango bien que na ko changer tout. Oyo ko champion de Savigny tie simana yo ozui gaita sandu côté simana. Moto nyonso akoma bien akoma à l'aise parce que moto akoma akozala bien. Moto nyonso akozala bien. Parce que songa na komi mokonzi kuna na kona teke na ko somba 10 parcelles. Nous sommes 3 mal à saucir. Non. Pouvoir les ailes. Pouvoir les ailes. Il y a pas le tigre. Non. Ah, batika. Ah, c'est batika. Nous bien au tiki nayo, au vendu nos pemben, et puis au vendu bakobe kuzungula pa zongisho sous na pouvoir. So ça le mo ba to se pena ngo. O ba dia ah, boso ngaka moto na zonga place one. Yo c'est candidature mais batu ba voter yo
mais si on a pouvoir au télémica ko sala mabe net mabe na zo biso ya boy guerre to bundi kuna 80 jours eza biso banani ba général wana baza kotambola na moninga na bango butu mais batana to okanga yete mais siko babomi ba jeune wana baboma ke bango pani division commandeur ko fa pani et bateau ya mboka wana ba mucha tsabani wana to boma ke bango nyonso na ba manduku ko boma bango to boma pani on ali bomi bango yo bomi mingi hein y compris na bomi pe mingi oh eza guerre maître de le mama olanda vie na okangala ninga solola babi lelo ezaki makambo sérieux aki na social loba pona mboka na ye yango to tiki ya loba mwa mingi donc ala naza ko intervenir kaka na ba question na ba réponse na ye yango bozomona azoloba mingi ba to pe mama muke po to kota skona sport parce que na sport pe babi osabi masolo danger au beta ebele pe babeta ya solo to pe mama muke o mela mama ya s'ennuyer ba bisenga mokonzi ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za susu bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko fini mokonzi ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kirdaté a besoin kirdaté donc lemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc son la reine mi chose a confirmé donc na les bien na meli bien na la chez Ewaka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo onion samokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olumorolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Stuki. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc, et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a katika na Olamba. Pas serre na biso Jeannette et waka babi ko lia kitoko makaya. Oh my, ngwanete nga lula la malango mais na lia ba malango mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta batata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko. D'abord il fait au mona basa kitoko yawa, ngomona ba voejo yawa, donc serre waka simbigwa. Global Express c'est le landing à Moukiete, c'est boye boza décidé donc boya ebele. Nakata Global Chitunga wo. Global Express. L'agence Los Angola ne pas enviar las cosas en barco, en avión y todo Angola. Global Express en Paris. Ici Congo. Y agence Global Express. Il y a pour France, pour Paris, si métro Château Rouge. Agence yetu mufilisa zikwendela mu avion, zikwendela mpe mu bateau mu masuwa, zikarton. Donc ina ku métro Château Rouge pour Paris. Global Express, eza pona bino, eza pona biso, eza pona ba Congolais surtout pour baza en France, pe na ba o baza à étranger. Pour le matin après on a Global Express. Global Express solution à solo non. Ah bon? Oui.
tosala matanga tozuka ya dese oyo komona biso tokoyede mpona réaliser prestation funéraire nyonso na niveau ya Kinshasa eza simple ofutika a na Paris tosan charge na makambo nyonso selon ndenge yo kolingi ezala na oyo kotinda pe bacameraman nanga kuna non tant biso tosan charge na nyonso tofilme tokangi bafoto so oza na WhatsApp ezoleka kuna directement mpe totindelo oza la page ozolanda ndenge prestation esili ok à la fin des comptes oyo kozwa DVD na yo omona ndenge makambo nyonso elekaki Global Express bozala na niveau mosusu ah non batika bino tout d'abord l'équipement na biso nyonso eza ya poto oyo tosalelaka prestation funéraire na biso eza ya poto ekuti na France tozala na France tosala biloko ya baprofessionnel enterrement na Afrique mais net ya poto kobanda place bakoexpose corps na place bakoenterre différence ya te bonjour yango nayebisaki bango bakopakata si bapakataki déjà 2016 oyo biso tokoti ona Global Express vitesse de diffusée bango na Château Bleu na bango basi balala biso toza na kati ya Château Rouge mais biso na Global tozotinda bakoli Global Express ya Patrick Morlafing avec eza vitesse de diffusée Global Express ofuluka basi bapakati bachange na solo ezaki agence bango bakomi na bakoteka nini bio agence etikali moko na kati ya Château Rouge awa oyo ya Château Bleu esi elali Global Express